Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe te na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te bokolia bongo ndumba zui permis papa lopanga bele liboma kema nyoka akoswa biso mama molili na butu ngai wana nazala nga Simon Poso Lobito nazali na ngai nini nazala nga kaka molili na butu ebele te bokolia bongo keba nyoka akoswa yo ndumba zui permis papa lopanga bele liboma lala lulala bokolia loso na ndonge bandeko mbote bisika nyonso bozali grâce à Jésus ezala na bino amen. Bandeko naika tosola lisolo moke mpona na ta mingi te namoni ba message bokomeli nga na bato mosusu bokomeli nga nalobaki makambo concernant ya makambo ba biloko wana oya ya administration na bisa bino ke soko okokisi biloko obengi nga na orépondre ndeti ndeko oyo akokisaki biloko abengi ngai na yebisi abina ngai ke asi atindi menanu azui accusé de réception te accusé de réception sur monta ça dépend ya ba nini ya mutsu 2 jours 3 jours ba oyo ba ya parce que soki ozui refi ezonga souté refi soko ozonga pardon ezonga mais ozwa après 14 mois réponse na yo parce que bato bazé belé ya ngwana soko lingo sala eloko ndenge boyebisa ngai sala ngona motema moko zala motema pio sala eloko no mbala moko kolinga te ozongela ngo te ekende lizonga te soki okokisi ba document na yo benganga komelanga ba document na bango babi bakokisaki na vérifier te biloko wana na ibisibino ona ibisibino bosala wana soki ekoki te kotinda te na kopesa adresse assez à toi de voir kotuna ngai te parce que babiloko wana il faut ekoka soki ekoki omoni bato soki dossier eleki une semaine ba répondre te ce que ça a bien zela accusé de réception soki ndani ba répondre omoni que une semaine eleki une semaine ekoki te batindelo accusé de réception to 3 ou 4 ce que ça régé parce que pauvrement et au moins 2 semaines après ba peso répond ce comme avant une semaine to 4 jours 10 jours aux réponse mbala moko te ba okomelo vraiment boya batindelo eza enveloppe moko okozwa ngona accusé de réception kobanga te msusu ozwibo kanisa ya msusu bengani te eza lokwa ba peso déjà ki bakoko yambo lisusu kuna te biloko na yo eza incomplet to bango eza te o bakisa dossier te yo kaka soki okokisi biloko na yo osali yango mbala moko soki na ekoki te bana mama nazo zongela ngo mbala namba ko benga ngai te to nini te sili se loko na yo na motema moko zala pio zala nini na vraiment na patience parce que patience na yo nde muteke futa yo parce que yo soko le bon memango o te boye o me ma vitesse ne baninga msuba benga o noko Simon ngala te ya luka ba papier na malembe soko sisi papier ngala zo boye batu mingi na pesi bango ba réponse na pesi bango ba nini ba adresse yo sili saka ba biloko wana basengi yo soko sisi biloko wana basengi yo ozwi ba nini na yo obengi nga na tindeli yo yanga na bote ngam na yeli biloko wana te parce que bato bazozwa sona lobi na biloke bato bazozwa ngana ngapte eloko na monite na beta lisolo apprendre wa lesi ngana obligé mutu te soko sepeli osali soko sepeli to zelika mukolo yeso koya ozwino pe mukanda atozwina otesa nango kama kampo parce que eloko wana buma o nga soki eloko na telemise ke eloko wana sa facile eloko na baba bazuzwa bana mama nga moko na moni mutu so nga na lobi na mino na moni so na moni te nga ba na yokaki boyebi nga ndena zakaya noko ba kine pupa so mona bina lobi na yebite na so na bina minoki eloko sala eza na résultat kito c'est que salango na yebite so bo comprendre so na binoki eloko ngona yebi vraiment na yebite c'est que na yebite bana mama so mona komo douter na yebite na loko na yebisi minoki na monaki na sape na ba témoignage moko za ki bien kokisa ba document na yo soit patient koza la pressé te oza pe pressé na mutu te obomino pe mutu te
eloko moko te, sois patient nini zela zelo okokisa babiloko na yo, soko okokisi biloko na yo, obengi nga to nako répondre yo. Parce que eze eloko moko soki ekoti eloko ezala propre. Parce que misusu te nini non. Biloko nyonso na sina bosala na video yango ezali na yebisa bino makamba biloko wana bosali ba biloko na bino nyonso osali biloko no nyonso na bien otie vraiment par ordre ndenge na lobaki wana il fait ça ba une année ba papier wana nyonso ona babaki ba nini kitef no o ba pesaka wana ya kala na ba nini assurance maladie ba pesako liboso otangu okota bango ba osenga ba biloko vraiment restreint o ezalaka vraiment ki oyo yo bosana me bango ba so sengwango omoni biloko nde bazo sala mo attrape wana ba biloko wana na ba mbongo banda ko pesa yo ba papier wana nyonso ifeza nde na benga yinde kwana alaki singa biloko wana nyonso parce que ye liboso atinda ki angaka tinda atine ki mba liboso cousin na atine ki mba liboso ba saki refi parce que biloko ba papier misusu ezaki recente parce que ba papier vraiment bango ba mona ka ke ba papier ba noko zwa mbongo ya mbula ya ate essentiel za 6 mois ya une année na c'est la précisa kiango na ba papier na biso ba mikani ba no pesa biso akala wana o ya kala ba papier ba récépissé il faut osala nango bandaki na et ça date moi 12 to une année ba reçoit et ba mona qui y a quand même ni di série na ba impôt na nyonso à domiciliation peu koko à domiciliation il fait ça là c'est obligatoire na habite son na bossa na jour wana ba à domiciliation c'est l'obligatoire wana nyonso na yemeno na quoi moi biloko bene na sena tangela ki bino wana ba kitnini kitef ba impôt ba assurance maladie pe natangaki moi biloko msusu natangi te botai na video bino moko ndenge na lobaki bobakisi wana mais ngande na bosala ko lobande quittance de loyer eza na ngozo kipete oto osala communauté essentiel ka ba mona quittance de loyer bango baza eza centralisé na nyonso to wana ya wana nde na eki ozongi nango po bato mingi ote tunoko simon te kozala presete yaya kozala presete sala malembe soki biloko wana nyonso ekoki obengi nga komela nga na koyambo ba oyo moko na répondre na tine l'adresse ngwabi tonton Simon na moni tonton Simon na tine ngabi est-ce que osali nyonso abina biloko na nga nyonso ya kana ezalaki abongisi atindi ngabi ne c'est à toi maintenant attendre la réponse nga kote kuna na zate ya balobi mbongo il faut pesa et ça gratuité na préciser bien soki o azoyebaki azoze la gratuite tika na yo et ça gratuité pour na préciser liba parce que na moni batu mingi te et ça gratuité pour te lo gratuit ça sous-souté soko c'est gratuit parce que mutane ko lo bananga bi et ça ba okoko ma petit na ba 1000 na préciser parce que batu miso azoka so ba santé ba côté ndeka to futaka pa ba voka ba bongo ndenge ba 2000 babina nga ba côté ba 1000 a préciser nga bongo ngabi ah bon abina nga noko simo za bongo moins de 1000 ezate abi soko kutana moins de 1000 loba eza ba kana ba ka mais ba ka vraiment mingi ezo banaka ba 1000 ngabi ah bon abi 1000 comme ngabi ata kutu 2000 ba pe na bongo ba kopia na bango mutu na mutu amona ndenge kozwa na ndenge ezali bana mama na yebi na ngai te mutu na mais eloko na passe ata ba 2003 ese eloko na yo mutu otika ngo dibe ya libela soki eza gratuit soki gratuit tika nango ngana préciser bino déjà ça dépend ndenge ba kopesela yo nini yango resengo sika ba kobetela yo kokino kofuta na bataba soki peke bima combien yo ka mutu koyeba kuna ngana mais alobi na nga il faut s'attendre ba 1000 ndinga lobi na ngai ba 1000 misupe mona 800 bakota abi mo ba table loko ngo ezo varier selon mutu na mutu na sens wana yango na ko préciser bi ngana boiti soko silisi obengi ngai na osalango soko bengi ngai na oboya te na osalela bino ngo na osalango na kopesa bino adresse yango parce que bingi batuni ngai ondenge ni loko simo eloko yango te bongisa ba papier no nyonso
tango kobongisa surtout pe photo passeport kozangisa te 4 nalobaki yango 4 otie biloko nyonso soko osilisi te obengi nga na kotindela yo après beta 4 personnes ati natindi soko moni natindi te kobanga na yo te eza kozano mpe presse te mukono soki ekoki nango bongisa nde bapapier wana oyo nalobi na yo ya okosepela oyo ya liboso basepelaka naliaka oyo mpe bakozala na chance bazwi mpo bato nyonso tolobi te bato nyonso barépondre bango positive oyo mpe bakozala na chance bazwi oyo mpe bakozala na chance te tout est grâce eloko nalekai mpo nayebisa bino yango wana bobongisa biloko na bino benganga bamisusu bakasa misusu yaya kolanda congolais te mosusu ya mosusu azoboya koyebisa me aye kobenga nga ocomprendre asalango mpo akoseye nango biloko moko kolanda te biloko noko simo makambo nenga keba yaya azoninga tiko na distraction congolais alingaka place moninga mona clair te parce que mingi bazosala bino lokwa di omoni oyo ezalaki ya liboso na mingi bazoa kaka na baje na bino buzuba te ezango biloko apamba lala lulala bolia loso na ndonge lelo tosukaki wapi na sansu wana na oloba keba nyoka aoswa biso ebelebela te bokolia bongo ndumba azwi permis papa lupanga beli libuma keba molili na butu ezokende bongo butu malamu